de vous aussi nous allons papa na yo kena mimi sasa wazo kuna kisasa bandaka basali nzambe kulia te pour mikolo bien bien basali nzambe pa poison ko sala ndeka na kulia mo Kenya ya so baza mwana nzambe na kulia abu mwana nzambe ko amen comment ndeko na ngai na yebi kino les serviteurs de Dieu Dieu nini o Dieu Abraham Isaac et Jacob nzambe wana azotala ndeko na ngai azotala na poison ko na kufa c'est que voilà tout ça nous avons côté bandeko papaye parce que pour la qui ça a été bango ko papaye bayo ba malade bandeko na vanda na prison na zomona 10 cigarette moko bolingo ezala kati ya papaye bona 10 cigarette wana ba minwa ndeko tika mwanda ngwana et comme na côté ya filtre azo on va savoir que donc parce que donc muniga sangate bolingo nikolo autour de cigarette mais biso ba chrétien pour nikolo comme pour chrétien kabelo 10 euros pourquoi t'as pas bonné chrétien c'est 10 euros dans ça on dit comment n'est-ce pas maman vise mon ko quitter ah maman ça 10 euros bakisa c'est ça le miracle te voulais je couper ça maman c'est tout comme beaucoup pour ma banque il faut que ça que monte mon lit mon sang et va vous décongeler mon pauvre ma pauvre quand même la glace quand même la neige alléluia c'est ça dit pas chrétien faut pas sentir ça dit faut pas sentir amour quand tu pour mon quand tu il y a hypocrisie il gagne des condamnations au démon amen Bâton de Jésus quel est le plus grand commandement? Alors, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici un autre commandement qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut d'abord mais même si on a un fer, il faut soyez bons les uns envers les autres, plein d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Ça n'a pas passé na kufanya na ndaku boye nazomona mtu ayete akota na cuisine Allah na biloko ya yeye ça dit nataka église qui ça ça ndenge ndeko na pasteur na mona kate mtu ayena nzungu ay pasteur nana nzala à l'équipe na cuisine na zumu teka petit fufu na yeba le avec yake non et ça na bien église za ndenge et c'est to comprendre pourquoi tout ça va dans ça les couleurs biloko ya bamba bataza kubangana aleka kiawa aloko di bisu na ya ngombe asisi ka bosi sa ngombe na koni boye na ya bunene ndenge on leka balia banwana biloko sima ya lobi edeki na mona wese lobi edeki na mo okoyina ndeko na yo pona supu ya mwamba c'est vrai que solo la todo c'est mais le bananzambe ils ont pour ça église qui va ça la confiance en Nzambe ou ya zolo bénéfice na poko lelo et c'est venu ba fulu wana e monisa pour changement wana e monisa pour ça ba to za la pour ka biso c'est vrai travail Nzambe sali mini nalo ba comprendre ya moto mais to vivre pas après amen église oyo ba finga ki église oyo ba tiolaki et ko koma centre ko beta ba amen nini biso na biso to lingana na comme na Kristo amen. C'est vrai que le Bananzambe ezaka bikamwa na kati ya bomoi na bato yango esengana na biso tokoyeba kobondela moko na biso alitika ya maboko ya Nzambe oyebi Nzambe merci mpona oyo obenga na moko lelo okoza na posa ete kana grandir na droite na atteindre la culture parfaite de Jésus-Christ.
Oh, kitoko lingana ya solo okomona kekona yawe kitoko lingana ya solo haleluya okomona kekona yawe kemo kemo Thank you.